Na komba tata ya mwana pe tata moni mosantu. Mbote mingi bala na émission kimia na libala. Bipai nyonso bokutami. Mabino manger la François. Nzambe asala ki libala. Libala ezelo moko sacré tata Nzambe asala. Mingi bako négligea kango lolenge bele. Kasi ezali eloko moko sacré. Lipamboli ya Nzambe ezala kati na mariage. Yango Nzambe apesa biso mokumba wana esengeli toteyana. Po na bolamu na biso po kimia inga kati na bandako na biso. Soki na ndako na biso na kolobaka ngo mingi. Soki kimia na ndako na yo eza te. Tata ozoko kokamba ndako na yo te. Ya solo na yebi te. To mama ozoko kokamba ndako na yo te. Na yebi te soki lingomba ya tata Nzambe. To bisika ozali na lisanga moko songolo okomema kimia te po ozana kimia Nzambe te. Okozana lolendo, okozana bonzoto, okozana vraiment bonzambe kozanga kati na yo. Pona nini ozoko okamba ndako na yo te. Kasi muto ya kamba ndako na kimia, ndako nene esengo na kimia na limemi ya tata Nzambe. Ya solo mutu wana amemaka kimia wana bipai nyonso. Na etonga, na société na musala bipai nyonso. Esengo na moto atiaka kimia, bisika batu baali mutu wana kobenga masolo mwana Nzambe. Ya solo. Nzambe aza malamu to sepela na biso tango za mwana Nzambe. Sepela, merci beaucoup tata na mama. Toza vraiment béni, toza bana mapamboli. Ndenge Nzambe aza kosenga biso butu moyo toza vraiment béni, toza bana mapamboli. Sans plus tarder ba tata na ba mama ya solo mukona lelo toza kuluba thème na biso mukona lelo ezali ete likambo etali sekele na kati ya libala. Ndenge nini mama okoki kobatela ndako na tina na sekele? Ndenge nini mama okoki protéger libala na yo? Nini okoki koloba, nini okoki koloba te po yeba kobomba libala na yo? Yango tobenga tango nyonso ete na kati na mariage sacrement ezalaka. Tango tosaka mariage, sacrement de mariage na ndako Nzambe ndenge tata Nzambe akopambolaka mabala na biso. Toyebi ndenge nini ekolekelaka alliance oyo tolataka yo mama olata alliance, papa olata alliance, eza alliance bino mibale bolapa ni ndai. Na miso tata Nzambe na miso batu nyonso que pour les meilleurs, pour les pires. Tozali kolobela ngo mingi mikolo nesponda ko rappeler mariage ezali eloko kitoko eloko malamu o tata Nzambe asalaki na kati ya mokili. Kasi émission na biso kimia na libala toujours toyaka pona ko rappeler likambo etali libala kimia kwa kozala kati ya libala na biso. Toyebi ete eza bandeko ebele babala kala ba mingi ba umeli 50 ans 60 ans na kati ya mariage. Kasi ba koyebisa biso mwana merci mingi na mateyo opesaka biso o rappelaka biso mingi. Na ndenge ni tokova na kimia kati ya mariage. Ndenge koloba ete toli eza malamu pona biso. Lelo tozali koloba likambo etali sekele dans le mariage. Tozali komona tango nyonso ndenge nini ba mama et surtout epai ba maman. Ndenge nini ba mama mosusu bazalaka vraiment sage te. Na ndenge nini ya kobomba ndako to mobali na ye na kati ya libala. Pamba te o nyonso yaka pona tozwa mayele to te ya nana bano bazali koya sika na kati na libala bazokota libala sika bako koyekola ndenge nini bavandaka na mobali na kati ya ndako bizaleli nini maloba nini eloko nini akoki kobimisa na libanda nini ekoki kobima na libanda te ya wana émission kimia libala lelo toye na thème wana tozali kolobela mama tobombaka sekele na kati ya ndako na biso. Eloko nini oko partager na moninga na yo? Eloko nini oko partager na ngote na moninga na yo? Donc ezala makambo ebele mosusu na kati ya mariage oyo okoki ko partager na camarade na yo te na ami na yo te. Eza makambo mosusu eza sekele na kati ya libala. Makambo nyonso yango te ya koloba. Pamba te eza ba mama mosusu basi mosusu bazalaka okomona azala meilleur ami na ye oyo akoyaka na kati ya ndako. Soka ye na ndako azali ko partager nyonso oyo asalaka na papa na ndako to bolamu ba bien fait oyo mobali na asalaka ye akolinga a partager ngona copine na ye ya mwasi. Alors toyeba ke monde eza mabe. Satan azala mayele belé ya ko détruire mabala. Satan asepelaka na libala te. Satana asepela libala te batata ba mama tozala mayele to yeba nini tokoloba te pona kobatela mabala na biso ba mariage na biso
tofungola porte na moyini satana te, tofungola porte te po moyini akota abebisa, tofungola yango te. Des fois moyini mosusu ta mosusu moninga oyo azali koya na ndako na yo, oyo ozali kopartage ba problème na yo intime na moninga na mwasi. Vraiment eza vraiment kitoko te dans le mariage. Tozala mayele. Pamba te moninga wana oyebi motema na ye te, akoki koenvier mariage na yo, akoki koenvier makambo nyonso oyo ozali na mobali na yo, akoki koenvier mobali na yo. Donc voilà, yango tozali kolela mokolo na lelo. Troisième personne na kati ya mariage, soki okotisi ye, ai nde ezalaka pasi. Ntango oza na likambo na yo na kati ya ndako na mobali na yo, ndenge bakoteyaka biso butu moi toyebi, bapesaka biso Bible. Bible ezali mokanda monene oyo epesaka biso mayele. Ntango oza na problème, tokimelaka nano na Bible. Totanga mokanda tata Nzambe. Ntango mariage esalamaka banganga Nzambe, bapesaka biso Bible. Mpona totangaka nyonso bonango besoin, botala mokanda tata Nzambe. Ya mibale, bokoya likambo etungisa bino bokoki te, bokepa bapare, bakosonga bino. Ya misato, omone okepa banganga Nzambe, soki bokoki te. Mama, papa, bisika bovandi, toyeba kobomba bandako na biso, toyeba kobatela mabala na biso. Sekele na kati ya ndako eza très important. Sekele na ndenge nini? Ta mosusu boza na vie na bino malamu, Nzambe apamboli bino. Kasi ezali te po opartage na camarade na yo, oyo ami na yo intime. Donc tozomona ba meilleur ami ndenge nini babebisa pe ba foyer ya baninga. Yango wana mokolo na lelo tozali koloba na temi na biso wana ndenge nini tokoki kozala na sekele. Makambo nyonso te mama papa, surtout na biso ba mama, mokolo na lelo tozomona masolo na biso ozali kopartage na moninga na yo, oza na camarade na yo oningaka makasi, obombelaka eloko moko te. Eza pe mingi na ba jeune makambo wana ba jeune na biso, o mikolo nyo toloba mama jeune aloba mingi ba jeune. Eza pona bolamu na biso. Yeba eloko nini ozali koloba sacrement de mariage. Libala ta bapambolaka biso. Na tango wana balatisaka biso alliance. Alliance wana ezali ya mwasi na mobali. Ezali kolapa ndai na miso ya tata Nzambe. Tango ba sacré libala na bino bapamboli yango, sacrement wana esalami. Bolati alliance na bino, bolapi ndai na miso ya tata Nzambe. Pour les meilleurs, pour les pires. Na tango wana makambo nyonso na mariage na bino ekomi ya bino moko, ya bino mibale. Bokomi vraiment sacré dans le mariage. Koko sa troisième personne te na kati ya libala na bino. Pamba te ba troisième personne ba bebisaka makasi. Satana alata kaka moto. Pona koya ko détruire ndako na yo, to libala na yo. Yango wana ba jeune, ba mama, ba papa biso banso. Ne to kote ya makatango nyonso. Ba papa na biso bala kala, ba yebisa biso toujours, ba yebisa nga maman gel ya solo. Libala ata biso bala kala tona besoin kama teya. Kasi tomona toujours émission kimia na libala tango yaka ezo rappeler biso kaka. Et rappelera biso kaka. Alors maman, continue na musala yango tango nyonso biso toze kosala musala o Nzambe apesi na biso. Tango mate ezali koya pona biso bana ya bato esenge totosa. Tosala malamu na kati ya libala na biso. Na kati ya mabala na biso to protéger yango. Mama, na yeli ba mama moko na lelo. Na biso ba mama en général. Ndenge toza na bizaleli wana. Oza na petite amie na yo, bien meilleure amie na yo. A meilleure amie wana. Okomi koyebisa makambo nyonso na kati. Basekeli nyonso na kati epai na ye. Na ba jeune na biso moko na lelo lisusu baza na bizaleli wana. Auti ko bala sika aza ba meilleure amie na ye. Oyo azali ko partager masolo nyonso mobali na asala kati ya ndako azo partager na copine na ye. Alors copine ayo ko za marié aza marié te. Eza ba copine ebele o baza mauvais cœur. O baza motema mabe o baya ko détruire ba famille ya baninga. Oyebi te ami intime na yo aza ndenge nini. Masolo zali ko betela ye.
akwavie ndaku na yo na ndenge nini. Non voilà. Yango toye kote na kati ya kimia na libala sujet toyeli mokona lelo. Mama yeba ko bomba sekele na kati ya ndaku na yo, yeba ko batela mobali na yo. Soki tata Nzambe apamboli bino to apamboli mobali na yo, yeba ko bomba ye. Yeba ko bomba mobali na yo. Bamba te makambo ya libala ebima libanda te. Ebima libanda te. Ata ndenge nini Nzambe azali kopambola bino, bato bakomona. Esengeli te obetaka makambo nyonso epai ya copine. Po copine peut-être azwi grâce wana oyo ozwi te. Azwi yango te. Ba copine mosusu ava baza malamu. Aza pe motema mabe te epai na yo. Kasi eza ba mosusu bazali pe oyo keno baza très jalouse. Akomona boke moninga bali ebongo nga nazobala te. Aye akoya ko détruire akonvie libala na yo. Yango wana yeba eloko nini ko partager na moninga na yo. Oyeba nini na koyi ko betela moninga na ngai. Nini na koyi ko partager na moninga na ngati. Osomona lelo ndenge ba fille ba ko envier lisolo pa yo beti. Ah mobali na nga za bien, mobali na nga tu vois, mobali na nga za na voiture, mobali na nga za boye. Donc ba bien ozo ko tanga moninga na yo. Ya za na ngote. Asa na ngote. Soki motema mabe elati ya Satan ako détruire famille na yo. Doza la sage. To yeba ko protéger ba famille na biso. Satan aza malin. Nenge tata Nzambe abwaka ye na se atango. Alinga libala te. Likambo ete libala eza kombati na kati ya mokili. Mate libala batata na ba mama nde na loba butu moi. Eza bien. Oyo rappelaka biso. Mingi ba mama mingi pe to bosana. Mingi to bosana likambo oyo. Ate eza moninga na nga mwana mama na nga to boyi te. Aza elie ngai. Me tozali koyoka pe. Eza ba copine mususu akoloba pe ke mobali ya mutu aza te. Tozoyoka ngo aza mondimi pe azoloba ke mobali ya mutu alaka te, me aza mondimi. Bota na no parole, bota maloba ya bana Nzambe na tango tozali. Est-ce que moto ndengo nazali mona tata Nzambe? Bato ba babongo baza bana tata Nzambe ya solo. Mobali ya mutu azalaka. Moko na moko tata Nzambe asala ye grâce. Nzambe abongisa vie ya mutu na mutu na sa tango, muta molongani na ye. Maloba wana eyaka soki yo copine beti lisolo na moninga na yo oyo azana na mariage te. Tango akobebisa mariage na yo, akobebisa libala ndeko wana kozanga argument ya koloba. Akoma koloba mbala muntu azalaka te. Ya komona ngo problème te. Yo moko beteke lisolo, yo moko kabaki libala na yo na maboko na yo moko. Okabeleke nyonso. Na batata lisusu tokende batata oyo bazana mbeba wana. Adultère epai batata eza mingi. Adultère eza mingi. Soki tata mokonzi abule papa Simon Kimbangu Kiangani mikolo elekaki auta kolobela ona kamba elu eselemi ya sika na kati ya temple papa atuni baza basi mibale awa baza te na kati ya nkamba papa atunaki bato ndenge wana na batata bato baza na basi mibale baza te. Pona nini tata Nzambe akoma na niveau wana akile kutuna mutuna ndenge wana batata na ba mama eni koloba ete ekobo ezali. Ekobo ezali. Ezali loko mabe ekobo. Ezali kopanza ba famille. Ekobo ebotisaka bana na kati ya ndako mona bana wana baza ya papa te. Baza ya papa te. Kasi papa azokanisa bana wana baza ya ye, nzoka ya ye te pa de ekobo. Moye lobama ezali te. Yango ekobo eza mabe. Mama bomba ndako na yo, ko lobaka makambo nyonso na ndako na moninga na yo te. Ko lobaka ngo te mama, oya ko perdre bana na yo. Nzambe alingi biso mingi. Des fois tozali kolela ba pasi mobo oyo eza provoqué na biso moko. Ba malheur mosusu ela biso moko nde tozo provoqué yango na maboko na biso moko. Pona nini kozanga sagesse.
tozala mayele nzambe apamboli yo batela eloko nzambe apesi yo batela lipamboli nzambe apesi yo ndenge tobatango butu moi nzambe alingi biso mingi ndenge toyembaka nzembe nakobosana bolamu nzambe osaleli ngai te nakobosana bolamu na yo te pamba te osungi ngai na bali toloba nzembe ezo bango nakobosana bolamu te ya nzambe oyo osali ngai elingi kobake libala eza sacré libala esalemi epai ya tata nzambe mpo nzambe moto asungaka biso ke tobala nakobosana bolamu na yo te pamba te osungi ngai na bali tobosanaka bolamu nzambe te mpo nzambe nde moto asalaka mpo tobala nzambe nde moto asalaka biso bashwa atindelaka biso basungi na se ya moi awa nyonso esamaka ezaka makambo tata nzambe vi na biso eza bien placé epai ya tata nzambe ayebi mwana botami mwana azali kokola akobala nani akovive na nani vi na ye akosala yango na nani na se ya ntango donc vi na biso eza bien placé mwana mobali papa na ntango ya sacrement ya mariage bino nde bolingaka ndenge nzambe aloba Marie aimez vos femmes soyez soumises bino nde kombo ya aime eutaka epai na bino ntango nganga nzambe azali kolatisa pete bozali kolapa ndai liboso ya bato mpe na miso ya tata nzambe okomona papa ozwaka loboko ya mwasi ozali kotala mwasi na yo ozali kokotisa lopete na kati ya mosapi na ye ozali koloba na kolinga yo pour les meilleurs pour les pires na kosepelisa yo nazala toujours fidèle na yo okoloba nyonso wana paster apamboli libala alliance ekoti maloba nyonso wana papa oyo bimisi oyo bobimisaka na ntango wana nakoyeme nakolinga yo nakozala fidèle fidélité omoni sikoyo fidélité sikoyo ekoteli wapi papa mpo na nini susu batata boya kokoma infidèle na mariage tala ndenge tozali kosaka na tata nzambe tala ndenge tozokosa tata nzambe bandimi toteya bonzambe na ndenge ya mariage tata molimo santo abi toteyana mpo na bolamu na biso oyo tozoteyela mpo na likambo etali mariage mpo na nini tozali kokosa tata nzambe batata nde nauti koloba ntango tata molimo santu papa simokima okiangani na kati ya nkamba ntango atunaki ete eske ya batata baza na basi mibale baza te motuna monene tata mokonzi ya bula atunaka ezalaka na ntina mpo oyo aza nzambe azali komona biso bisika ozali kosala mbeba na yo nzambe azali komona mama atikali na ndako yo bimi okoki kosala bétise okotisa infidélité me obosani olobaki ke no nakoyeme yo nakozala fidèle esalaka pasi nakomona papa azobima libanda copine ya madame na kati ya ndako papa oza na somo te ke camarade ya mwasi na ngai ke madame akoyeba oza na susi wana te soni mpe eza te obosani ndai oyo olapaki na mwasi na yo ntango mosusu mpe copine wana azali mpe na mariage na yo ntango olapaki ndai wana ke na kozala fidèle me lelo fidèle wana obwaki yango wapi papa okomi infidèle c'est la honte batata c'est la honte un homme qui se respecte akobima jamais na copine ya mwasi na ye oyo abali na mbongo c'est l'abomination ofungoli porte tata ofungoli porte et
copine on a jamais akopesa respect. Milliers na yo ekopesa o jamais respect. Ata mwasi na yo akopesa o lisusu respect te. Pamba te oyebi bien aza copine ya mwasi na yo. Pona nini obima na ye? Pona nini obima na ye? Tala nano bizaleli. Bizaleli oyo ya kitoko te. Ezali kopanza mabala. Papa, tobongwana batata oyo tozala bizaleli wana. Tobongwana pamba te biloko bongo ezali kosala biso pasi mingi. Ezali kolongola ba dignité na biso oyo Nzambe apesa biso. Bana no bazali komona ekozala soni makasi. Eza soni. Papa, tobongwana. Tosala malamu mpo Nzambe asepelisa biso. Zala fidèle na mwasi na yo. Ndenge tolapanaka ndai wana. Soki ozali kogarde parole wana. Soki togardaka ngo. Yango nde babe yango fidélité. Tozala fidèle ya maloba na biso. Mama zala fidèle ya maloba na yo. Oyo pesa na mokolo na mariage. Papa zala fidèle ya maloba pesa na mokolo na mariage. Mais lelo ba fidèle wana to pesa na kati ya ba mariage na biso. Baloba wana ekoma sikoyo fidélité. Po maloba wana ezala lisusu te. Mabala ezali kokufa butu moi tongo pokwa. Moninga oyo. Moninga na yo apesi yo confiance. Camarade na yo apesi yo confiance makasi. A confier na yo. Eko senga conseil epai na yo. Kasi yo osali mabe. Obeti ye 12. Ozwi libala na ye. Okomona abandi koloba deja komisi epe ya mbanda. Mobali ya moto azalaka te. Oyo toza mokili ya njende. Ezwi. Tala maloba. Ezwi. Bongo olobi na yo. Pamba te balobi ete nyonso mabe tosalaka na se ya ntango ezongelaka biso. Eza kitoko te tobongwana. Tosala malamu. Tokendaka ndako ya Nzambe. Toyokaka bamateya. Esengeli tosala malamu. Kolinga kobrise motema moninga na yo te. Po maloba na ye okozala jamais bene. Tango azolela na kombo na yo okozala jamais bene. Ndenge obetelaka lisolo. Masolo na yo intime. Na copine na yo. Eza lokola ozoboma moto na pétrole. Mama, ozoboma moto na pétrole. Tala na noboma moto na pétrole eza nini. Donc voilà mwana moto bate akene masese. Longo na bana na biso bazali kosala mariage, bazali kokesa mokano. Bozokanga mitema na bino pona kosepelisa tata Nzambe, toza vraiment na esengo makasi. Na Canada, mama na biso kuna mama na biso mama Gertrude na papa Almeida basimbaki bana wana. Papa Flo na mama Maria ezaki esengo makasi. Tolandaki yango, tolingi nde bongo. Bana na biso tolingi soni te kasi tolingi esengo. Vraiment Nzambe aza bien. Nzambe azwa lokumu. Na manyonso azali kosala biso. Ya solo batata mama tokomi na suka ya émission biso mokona lelo. Tokoya bongo mbala sima na sujet mosusu na thème mosusu ndenge bokolingaka émission Kimia Libala Maman Angèle tolinga yango po mate ba sujet ezali esengo makasi. Donc voilà, to partager émission tango nyonso, to s'abonner na radio, télévision Kimbangis, la Rateki UK. Ya solo de pista tamo konzabule mbote. Pamba te apesa biso makasi. Alibi to teyana, to pesa ye maboko. Na libota nyonso mbote. Na bosa nite kuna na sima caméra, tozaki bongo nesungi ya papa Domingos Mbala. Merci papa. Merci na biso bans balanda émission Kimia na Libala. Merci na kati ya plateforme na biso badimisateur nyonso, badimisatrice nyonso, na biso bans, na bano Kimbangisi o tokoteyaka. Bazali kolanda nzela papa Simon Kimbangu na tina émission Kimia na Libala. Merci Longonia. Nzambe azwa lokumu. To tia en pratique ma onyo se koteyana. To tia en pratique to sala malamu na bandako na biso. Po tata Nzambe awumela na bandako na biso Kimia na ye. Eza na kati ya bandako na biso, na kati ya mariage na biso. Merci na bandeko banso ya radio Tezo Kimbangi la Rateki UK
bamambre nyonso équipe mobimba arataki yuke mbote mingi pa nyonso okutami tomonani bongo mbala nsima na komba tata na mwana pe tata molimo santu amen.